yango sans que mutu alobananga ke sala yango parce que eza mpona ekolo yanga yango nalobaka toujours que nani aleki ngai na kikongole nayebi te soki azali soki azalaka soki akozalaka tozali awa na Lac Kivu bozali komona nanosaki bino déjà ke toza na Grand Kivu toza na Goma epai wapi toye na système ya lisu likolo ya miso mibale kotala qu'est-ce qui se passe Kinshasa makambo nyonso tokosalaka ezosalema kuna bamususu balobi otokende dialogue bamususu balobi ototika dialogue bamususu balobi oboya kodepose bacandidature mpona députation provinciale bamususu balobi te kuna te bamususu balobi découpage mais insécurité dans les Grands Kivu bazali kovivre ndenge nini bango bakomona makambo ndenge nini bango bakoyeba makambo yango to bakoyeba te eza bamasolo tokobeta awa na Kivu meloko na koloba c'est facile d'injurier. C'est facile à kofinga ya koloba n'importe quoi na mutu. Mais yango quand ndenge na loba kana ba opposant que opposition eza kombote eza titre pete eza comportement. Ba yeba ke oyo aza opposant. Ce qui oza opposant tu t'opposes à qui? On s'oppose na nani côté nini na tangu nini na ndenge nini. Yo pe soki oza patriote o bundana nani na ndenge nini nani azalaki témoin. Mais moi na kolo lopango azaka boy. Bande ko balandi nalingi to solo loka Vital Kamerhe to beta moi masolo muke na sima nango na kopesa bino population ndenge pa azali koloba na système kaya lisu likolo lisu aye ko sala nini awa toyoka ki première dame pe ayaki awa toyoki peke mwana mboka Evariste Boshaba yaki awa toyoki lisusu ke Joseph Kabila azalaki awa eza coïncidence eza arrangement eza nini ezali koleka ye pa ye kosala nini o wana kaka biso totuna olia koloba loba parce que commentaire amuke na Facebook esala keloko te nozwa na président Vital Kamerhe président national ya UNC tokoka kotuna ye mwa mutuna moko to mibale ndenge ka bosenga kanga
Mbote président. Mbote ndekuelezea. Lisusu na Grand Kivu toko tiko yeba nini oyeko sala. Na yaki awa mpona kocompatir na population ya Kivu Mobimba en général, mais ya Grand Nord en particulier. Webike na Beni bato baza kokufa. Koleka kutu ndenge Boko Haram azoboma na Nigeria, na Niger pe na Cameroun. Webi pe na Nyamilima nde babomaki bato. Toyeki koyebisa bato esengeli bafongola miso. Bayeba ke Congo ezali ya biso. Pe makambo nyonso za maboko na biso. Mais moyebi ke l'État nde akengelaka bato. Gouvernement rôle na ye ya liboso ezali ko sécuriser bato na biloko na bango. Na bayi mboka, na bayi bavande pa na biso, na bayi koleka. Mais monani ke na Beni, même si nous parlons maintenant de non-État et comme de jungle ya makasi. Oyebi ke bato bakima ba village, bavanda sikoyo abandonné, gouvernement za kopesa ta assistance mon côté. Ba côté la bino na butu, bozoe bate banane ba côté bino. Et puis il fallait to yeba. Ye population oyo azali ko vivre makambo ngo, azomona nini. Eloko nini azokanisa yo salema. Population asengi na gouvernement va changer ba commandant ba unité nyonso. Ya armée na la police bandaka na basenga ngo. Sikoyo lozo kamisa bango pe kamisa biso. Pour aller bazo maintenir ka bato wana. Puisque pour la population complicité interne za makasi. Na ki pe lisusu pe pour la sola bainga pour la processus électoral. Pour na olobake bokambami ya mboka ezali mabe. Et que biso to ali ba rebelle te to ko kenete to banda ko bondisa ou bien to timba mandoki te. Alternance, il faut seulement à travers l'élection. Le quand on la processus électoral, tu veux yoka et puis bah imboka ba yokaki que président Kabila a sengaki dialogue qui a yokaki batoza ko senga dialogue yango il fallait baye ba réponse à opposition. Est-ce qu'ils allaient à solo yo Vital Kamerhe baninga no nyonso opposition to yokaki Jean lycée Boussa ndenga tanga ki communiquer na bino. Tout le monde a vu le sur place moko est-ce qu'ils allaient solo mais allez film vous en sala. Le minimum to koyoka te ke misuba bongani ba vite biso to ke le dialogue. Et que biso position na biso wa na tuni bango position na bino zalini to ke le dialogue to ke nete na kaliso ko laksa to bilili réponse à population à Goma pe ya Nyiragongo. Et que to bisi bango pour la opposition to le baki le ko za makambo lo bela calendrier électoral. Loko ezali makambo kolobela ndenge nini ya kosala fichier ya sika on enrôlement ya ba jeune majeur baza ebele
Donc on a toisaka bango to ba prophète que ezali calendrier mo bisa mo bulu pe ko sa matin. Lelo ba pesi biso raison. Na ici bango ndenge opposition sur la malumalo par vidéoconférence. Basengi batomisa to ya majorité batomisa to opposition ba préparer masolo na kati ya seni. Bon proposition to pesaka pe yango wana. Makambo etali élection esalema na kati ya seni. Libanda na senité. Peut-être que bango que to boy dialogue wana que misa mosolo ya l'état pamba. Alors que bato na Goma na beni bazana nzela ba éviter ata soutien mon côté. Ba FRDC bazana posa bongo na basumba biloko kolia po bazo makasa ngondisa banguna. Ya to lobaki mbongo wana ya dialogue. Donc concertation c'est salema ba recommandation pe zali. Batinda ngona beni. Voilà, Vital Kamerhe, olobi malamu mais toti awa tangu yozo ya awa toyoki ke Evariste Boshabe azalaki awa toyoki ke na beni kuna Joseph Kabila azakuna na lingi na yeba eza coïncidence eza nini elingi eleka parmi présence ya bato wana na yo pe na kati meloko namonaki malamu te bamabele batiaki na nzela koleka aéroport tina ville kolekisa biso na banzela ya kokatisa mais changeaki eloko moko te bato bayaki ebele mpe ezali occasion na remercier population ya Goma en particulier ya Nord Kivu Mobimba na ya Nyiragongo puisque nakanisi oyo ezosalema yali kaka nzambe puisque nayebi te eloko nini yango topesa population oyo mpo balinga biso modele oboye mpe ezali nakanisi eyano na bei nyonso batunaka na este kuna ndenge nini Vital Kamerhe ndenge nini nakanisi réponse koleka oyo ezali te awa tozozwa bato te elo tomoni mabe ezali te toluki avion tozwi ata avion moko te awa avion ezalaka ebele wenze toyebi manœuvre basalaki bayebisi baopérateur économique nyonso bopesa ye avion kende Bukavu te biso mpe tozalaka na plan B yawa tozokota na bato oyo tokotambola ata ba 3 heures de temps na mai tokokita na Katana c'est-à-dire na 60 km presque 70 km à Bukavu bato bakouta Bukavu bakoka kozela biso wana tokokende na bango ntina Bukavu ata butu tokokoma na Bukavu yango wana tolobaki sozali mobundeli ya bato mpo ozala lokola Moïse er moko kotraverse désert er moko kotraverse badifficulté mais sukasuka nzambe nde azaka na victoire mpe nzambe akosala napesi bana nyonso ya Congo merci mingi na bayi nyonso ya diaspora baza kolanda biso merci mingi puisque bango balobelaka Kivu mingi koleka kutu bato ya Kivu bango moko nabi na bango merci mingi Congo etikala kaka moko et puis awa na meeting nalobaki nayebisaki bato ya Goma ya Nord Kivu awa boza kosufri bokanisa te ezali kaka bino moko baninga mosusu mpe na bakongo na mwanda bakotelaka bango bakufaki mpe ifo tokanisaka soki mpasi ezwi bandeko mosusu ezali mpe mpasi ezwi biso nalobelaki mpe yango mpe tolobi wana nyonso eza kose resume ka na eloko moko mauvaise gouvernance. Voilà, ce qui n'a zotuna yo présence ya délégation wana parce que toyoki bandeko mosusu balobi ke boye kokutana pour que bo préparer dialogue déjà partir ya Goma tokutana na ndoto to na nini mikolo nyonso nazosala meeting et puis nazolala 2 heures du matin lelo tolamuki 5 heures biso yo toyali awa na bato dialogue ezali non NON mbongo bazwa bapesa na ba FRDC bapesa na bapolisier na beni bakengela population bapesa na population ezali na nzela oyo ezangi place ya kovanda na biloko ya kolia bapesa bato baza na bahôpitaux na beni basoigne bango mpe masolo ekosalema na kati ya seni proposition ya opposition etangamaka liboso na ingele ifoto ntango akende kotika yango mbala mibale sous modération ya Jean Lycée Busa tokende kotika yango toza kozela sikoyo yano lokola balumala alobi ke tokosolola eke ordre du jour ya masolo wana ekozala cahier de charge au contre proposition ya opposition namoni ekozala masolo malamu mais baya kokotisa so mobulu na kati te tokanisi ekozala masolo mo libre tolingi makambo ya baperdiem te tolingi masolo ya milai te toboyi yango toboyi transition toboyi bapartage ya pouvoir tolobi non tokende na élection yango tolobaki tokende na élection mbango population ya na posa ya koloba député akozala nani président de la république akozala nani puisque pouvoir eutake pa peuple mpe nde abotolaka yango mpe soki osali malamu atikeli au pouvoir mpe tolobaki na population ozomona te ke d'abord
bandeko balandi tozana kati ya mai tozali wapi na lingi toyeba soki tozali wapi awa français ya makasi ezalaka te alingala na swahili na kishi na makambo mosusu tolingi toyeba soki toza wapi parce que tala kaka nayebi te soki tozaka na Congo to tosi tobimi na Congo. Président Vital Kamerhe mbote lisusu mbote Ebenezer toza deja na kati ya bato awa toza na niveau nini awa tozali na île d'Idjui ozomona île du Nord yango oyo île du Sud mpe ezali soki bakangi yo miso babwaki yo bafongoli yo miso okolo boza na Monaco na biso yango oyo yango tolobi mboka lokola Congo po mpe bato ya kisasa bayebaka mpona nini bakotelaka biso mikolo nyonso mboka kitoko boye me ezanga armée on ne peut que souffrir. Il y a un réforme à service à sécurité. Et c'est locaux où il faut tous avoir priorité pour Namboka Nabiso. Il dit lui, ils allaient territoire Mounene, ils appellent à Matebele, et ils allaient Mboka Oyo et Koki comme un solo pour la Congo. Comme ça, Hong Kong et à Congo Yangoyo. Nous allons zone France, mais investisseurs baillés, nous allons tourisme, Mbong et Belé au côté de Place Oboye. Bana na biso na ba Kindwa na batu misusu oleba ke na vacances na Afrique du Sud na Sun City oleba ke na vacances na Poto bakoya vacances sawa il n'y a pas qu'ici soke pe côté ya Uvira côté ya Baraka okuta lac Tanganyika soke côté ya Bunya okuta lac Albert soke côté ya Mwanda okuti Océan Atlantique ezalwana mboka nini kitoko boye na Kasa okuti lac Mungamba mboko oyo eza ko dépendre ka na biso tolingi nini pona mboko ya solo. Voilà, menangambu wano ebisinga te ezali na kanisi ezali concession ya ancien directeur de cabinet ya Maréchal Mobutu Bisengimana yango yo. Ona mandako loba epa Bisengimana bagaje ezali awa tokotuna nano bato batambusa basuwa mais na kanisi concession yango yo. Voilà, mais nangambu kuna eza mboka nini? Eza Minova, kuna eza Minova. C'est-à-dire so uti na Goma na mutuka poke de Bukavu, il faut le cap na mboko yo simanango okiti okomi na Katana et puis okoti na kati ya Bukavu. Bon, Goma Bukavu eza combien de kilomètres à peu près? Ezali 200 km. Goma Bukavu c'est 200 km je pense. Oui, 200. Mais ezali malamu mingi te. Est-ce que beaucoup pesa ba Congolais chance ya keba pona mutu oyo balingi po bino na opposition na lobaka na bino toujours soit boza bandoki ya ba Congolais soit boza makangu mususu bosala ka boye bosali neti kibomoko terrain tikali vide bino bopanzani bopesi adversaire place ya mbala oyo est-ce que boko sala que ba Congolais ba goûter une alternance oyo bazali koze tokosamba kasi moto na moto abibosana nano tobundela baya défi nyonso tolobaki tosi tobandaki na constitution loi électorale sika toza kobunda mpo toza na calendrier ya malunga mpo tozwa baélection ya malamu nsima nango après makambo ya calendrier lokola tokobanda masolo na kati ya seni tokovanda tolobi na bato tala vision ya opposition yango oyo siko moto na moto ameki kazaka yango totali nani kazaka ekokokwa malamu biso nyonso tokoyobi nsima na ye soki ezali ngai malamu so eza moto mosusu malamu et puis ezali kaka présidence te baposte ezali ebele mais malamu koluka bato oyo baye mpona kosala mais baye te mpona kolia baye mpona kosalela peuple oyeba ke tokomi baumbu ya peuple toa basali ya peuple conception ya sika yango wana ya pouvoir baserviteur lokola nzambe yezu mwana nzambe ye moko grand serviteur ezalaki ye il faut 3 critères na lobaki na yo leader il faut za na kati ya peuple tie liboso ye moko amizongisi nsima mpona koyeba ntango nyonso ndenge nini ekolo ezotambola bapasi ya peuple ezali nini ndenge nzambe abanda na bameme na ye na nsima. Est-ce que bokokoka se mettre ensemble cette fois-ci ya solo to bokendeka ndenge bokendaka pour donner en tout cas laisser le terrain libre à l'adversaire? Foyeba ke na lisanga nyonso baacteurs principaux bazalaka baacteurs intermédiaires mpe bazali bao mpe bayaka mpona kotia makelele bazali wana mpe so susi te tozali ya kosangana mpe tolobaka te ke tokotia bacandidature te tolobaka tokende l'élection me tolobaki calendrier ezali mabe babongisa yango
Yamso tolobi tokotiki la pouvoir cadeau anate. Ezali prophétie tant to solaka na yo tant wakala na bisaka yo que makambo tali calendrier oyo il faut toke de discuter na kati ya seni. Tango bato à pouvoir basengi dialogue nga binaire. Il y a moyen de faire un dialogue technique mais na kati ya seni. Biso to bibi libanda to violer la constitution biso moko puisque to si to loba que makambo nyonso etali élection za na kati ya seni. Biso opposition to si to déposaka cahier de charge na biso. Mais quoi malumalu na bureau ne bandimi que masolo wana ordre du jour ezali kaka pour examiner ba revendication opposition na moni problème ezali proposition de stopper ça. Et donc nous allons là-bas pour parler des choses sérieuses. Vous voyez Sabango qu'il faut enrôlement au Yobotier en janvier 2016 dit na avril 2016 bozong sango na bandeli. Beaucoup de gens on a sympathie. Donc bandeli na enrôlement toye baba nani nde ba opposition corps électoral tozi fichier à sika na carte d'électeur à sika et puis ba jeune majeur oyo asili kozwa 18 ans après le 27 novembre 2011 bango pe bazwa chance ya kopona bazali 8 millions baza ebele pour la corps électoral pe ezali droit na bango garanti par la constitution l'article 5 yango na tosangana kosangana wana ezali opposition moko kaka te to pe na G7 na majorité bango pe basengaka eloko yango tosomaka malamu pe uti na baninga mosu ya majorité tondimaka yango nakanisi Congo ya sika ekozala ba oyo ya majorité baza na vision ya malamu mpona Congo na bo ya opposition na société civile oyo baza na vision ya grandeur ya Congo. Voilà Congo nga nazomona nde yango wana ezali te Congo ya vengeance, Congo ya exclusion, Congo ya longwa wana nga nakota te, eza Congo ya biso nyonso me bato oyo balingi ya solo kosalela peuple kosalela nzambe kotia Congo na rai ekende liboso.